biloko ezosala ke basala nzambe ebele bakende lifelo net basala ya nzambe ni oyo bakenda lifelo ke batambola mabe biloko nini esala bon omoni likambo lokola ya frère na biso oyebi ye azalaki mpe musicien mizo azalaki koyemba mizo frère Gile wana mpe nzambe ayaki kolakisanga keno ye mpe abandaki bien abandaki na nzambe me na suka abebisaki. Mais prophète Isaac Maye les ressuscité de la mort. Obi kenga na ondima ote parce que Guilhem so abana vraiment conseil dans Nzambe na yamena na ba émission azane lo kanzane frère Guilhem zo ezo comme sanga bozo mena biso confusion ko lo ba ke Guilhem zo bana ko tamona ko banga Nzambe te akeli felo. Bon ya on a bi ki abandaki bien mais na sukande ayaki ko dévier nzela donc ye pas dans di felo azana li felo nzela au Seigneur aponela ki akotaki na nzela mususu na nzela ya ba camarade akotaki na nzela mususu est-ce que biloko Guilhem zo na li felo mais na zone dimela ote na bande bazola na biso bakamwe eza ndenge wana bo moye yo onde mezate mais problème ezake nyonso nzambe nde mutu apesaka biso yango parce que moni tous les temps na loba makamtu na zelaka nanu nzamba loba parce qu'il y a une série moko banda poser la question est-ce que nzambe vraiment mutu alobela rayo eza ye vraiment oyoka vraiment va nzambe to ekoz avant mususu to ya ba kenzama boto to api merci na bana union to bazola na biso de partout merci na ba oyo ba pesa biso toujours confiance na musalo pe ba soutenir biso là je vois les pasteurs faits amis à la bouche autorisé de l'Éternel na ngamwaziri ke na filo moko ya motema bibin c'est de homo depuis Londres na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston les frères Papi Kongé na toujours sorti il y a album qui sera sauvé bien aimé dans le Seigneur merci na maman mami mbunga motema papa Blaise Munga aina Suisse bien aimé dans le Seigneur toujours annoncé binot que pas tout Mbongo Production a organisé en tout cas journée d'adoration et de louange bien aimé na ba musicien qui bonzame oyo moni la spot na affiche na biso et longo na l'homme de Dieu montona ki bonzame l'homme de Dieu l'évangéliste Jean-Jacques Koto topé sur mbote wana ekozala na français bomoni ba adresse na ba air nyon surtout ezakuna bisika ekozala bonzambe na bonzambe lo la ezo futa simana to ya ko bagenzama boto koye wapi bien aimé dans le Seigneur tozali na l'homme de Dieu le prophète Isaac Maye le ressuscité de la mort yene to solo la moi mingi de l'eau shalom l'homme de Dieu shalom bonne santé malam bonne oza vraiment bien nazab bande obazola no liloba bon napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Masia eza vraiment esengo mingi mokoya lelo ko partager na bino parole de Dieu pe ba message yo nzambe apesaki ngai. OK papa Isaac lelo to toucher ba point ni lelo bon lelo na olobela mingi makambo etali église catholique na ba menace musu ya bato musu babanda kotindela nga ba message ya mabe tanto salaka émission mo boye na yo ensemble si ma émission wana bato musu babengaka ba musu basepelaki na tout ça église catholique na nini bazana nzambe te bazotamona kobanga nzambe te ou comment mona touchaka église catholique non bazana nzambe te pe bazotambola na crainte ya nzambe te bazosala mazina kati ya église eza mabe pe eza destruction parce que ngamo ko pe kala na uta kuna tana zaki na mwana mke en tout cas natikela autant au développer thème oyomemi ya église catholique deuxième olobaki ezani biloko ezosala ke basala nzambe ebele bakende lifelo net basala ya nzambe ni oyo bakenda lifelo ke batambola mabe biloko nini esala bon omoni likambo lokola ya frère na biso oyebi ye azalaki mpe musicien mizo azalaki koyemba Guilhem mizo frère Gile wana mpe nzambe ayaki kolakisanga keno ye mpe abandaki bien abandaki na nzambe me na suka abebisaki. Mais prophète Isaac Maye les ressuscité de la mort obi kenga na ondima ote parce que Guilhem so abana vraiment conseil dans Nzambe na yamena ba émission azane lo kanzane frère Guilhem zo ezo comme sanga bozo mena biso confusion ko lo ba ke Guilhem zo bana ko tamona ko banga Nzambe te akeli felo bon ya on a bi ki abandaki bien mais na suka nde
ayaki kodevie nzela donc ye mpe aza na lifelo aza na lifelo nzela oyo senera aponelaki ye akotaki na nzela mosusu na nzela ya bakamarade akotaki na nzela mosusu. Est-ce que biloko ozobeza vraiment réellement ke nzambe moto alakisaka yo to yo moko vandi olobi kaka etikana kende koloba frère prophète Mayele parce que nazomona un peu moins drôle gile mise na lifelo mais nazondimela o te na bandeko bazolanda biso bakamwe eza ndenge wana bo moye yo ondima eza te mais problème eza ke nyonso nzambe nde moto apesaka biso yango parce que moni tous les temps naloba makambo tu nazelaka nanu nzambe aloba parce que yana série moko banda posenga baquestion est-ce que nzambe vraiment moto alobelaka yo eza ye vraiment oyoka vraiment vaya nzambe to ekoza avant mosusu eza mpenza nzambe ozokamwisa makambo papa Mayele azobetali ye kaka ye moko nga nazondima yango te olobi neti makagile mise wana na misusu ezaka gile bon oyo naolobela mingi lelo eza ye et puis pasteur Mogisi ope fo asala barepentance liboso ya nzambe. Ah bon? Fo asala barepentance liboso ya nzambe azongela bonzambe soki akosala barepentance epa ya nzambe sincere nzambe akosauve ye. Na moni totouche bapoint mwa ebele ya misato eza nini? Ya misato eza vie ya Sodome na Gomorre kati na peuple ya nzambe na mikolo ya lelo tozali na mikolo ya suka. Ok. Papa Isaac Mayele le prophète bino nazo rappeler bandeko bazolanda biso ke azali toyamba ye mokala le ressuscité de la mort ye nzambe tanga akufaki nzambe alakisaka ye makambo ndenge ya lobi na été il paraîtrait. Donc papa Isaac nazo tikela o mikona biso o me okota masolo o meme bana nzambe lelo toucher kwe moko na moko numéro ya prophète Isaac Mayele ya moi peut-être na suka ko bosan kopesa yango wana na sena komi prophète Isaac Mayele yango wana okokota na en contact na WhatsApp bozoye papa Isaac na tikelo micro na biso na caméra na biso osolola na libota ya nzambe na tikelo juste 30 minutes 30 à 35 minutes et vous avez bien pour les 5 minutes vous en a 30 minutes pour que tous ces émissions na biso. Yes. OK. Oui, c'est le peuple de Dieu, kolo apambola bino, kolo aza na bino. Eza esengo mingi tous les jours tozo continuer ko partager parole de Dieu. Merci mingi pe pona bino bat bozo soutenir biso na msala ya nzambe pe na ba obozo pesa biso ba conseil kati na msala ya nzambe. Na lingaki kotalisa biso mingi likambo oyo ya église catholique parce que église catholique ezala nango en réalité ezala nango église te ezala nango donc eloko moko lokola onisier ezala nango lokola ba fondation nyonso ndenge ezalaka mais bazwika kombo nzambe batie parce que nzambe ayebisanga keno église wana bazotambola na crainte na ye te donc église wana makambo ebele oyo bazosala nzambe asepela nango te. Premièrement eza nani? Idolâtrie ezali eloko nzambe aina na kati ya Bible. Nzambe alingaka mutu nyonso aza na mokili ayeba koadore kaka ye moko abiki okoko adore nzambe mususu te, fo adore Jésus Christ oyo asala biso. Nzambe ayebisinga keno esengeli bato bayeba keno ntango bozali ezali susu temps ya kosala maseki te, ezali temps ya kozonga nsima te, mais ezali temps ya kokende liboso pe ya komipesa epa nzambe à 100%. Abiki peuple na ye ebele baza détruit. Soki otali na Osée 4 verset 6 nzambe abiete mon peuple est détruit par manque de connaissance. Peuple na ngai bazali détruit parce que bazali na connaissance te. Et puis ce que Taline Exode chapitre 20 verset 1 jusqu'à 3 Nzambabi, alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque de ces choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sous la terre et qui sont dans les lieux, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération
de ceux qui me haïssent. Awa nzambe alobake mawa pona bato nyonso bazo sala bikeko, bazo adorer bikeko. Na place ya kosambela nzambe bato bazo sambela Marie. Na place ya kosambela nzambe bato bazo adorer bikeko. Nzambe abi okoko sala image moko te o chango devant ye o adorer yango o komisango lokola ke yende mutaza nzambe ou bien culte ya mutu ba culte ya ba personnalité ya bato yekoza la pasteur yekoza la prophète yekoza la mutu okoko adorer ete mais tokomona na kati ya lingomba wana lisanga wana bato ebele balimwe bakoti na kati ya ténèbres. Nzambe abisinga ke bato ebele bazo bebisama na kati esika wana yo na pesa ka yo message mikoleleki na lobelaka yango ndenge nini nzambe alakisaki ngai esika wana ete kuna nde esika antichrist akobimela. Donc papa kozala wana ye akobima lokola faux prophète et puis antichrist ye akozala pe wana ensemble bako travailler pour combattre Jésus-Christ. En réalité nzambe abiete secret ekozala te na miso nzambe. Matthieu 10 27 à 28. Abike ba secret ekozala te na temps de la fin awa. Tous les secrets nzambe akobimisa yango. Abi ona koyebisa bino na secret bo publier yango kati na bato ya mokili mobimba. Nabi ketana pesa ki émission mususu bandeko musuba banda ko menacer koloba keno to sala bino mabe ndenge bozo dévoiler ba makambo wana to sala bino mabe na loba ngo tous les jours ete bo sala biso mabe te bo kokate parce que ndenge tozawa to bomba mina le tout puissant oyo azali nzambe alola oyo akela biso na bino. Donc bato ebele nzambe ebisi ke bazo soutenir temple wana. Temple wana eza temple moko onzamba baki eza chaise ya Satan. Ezali temple oyo ye moko nzambe de muto a frappé yango. Nzamba a frappé abeti bango pona ko bimisa tous les secrets. Parce que tant ba passer bazote ya basala nzambe belé pe bazana ba révélation nzamba baza kolakisa makambo. Balobaka yango mais batu mingi batiaka tene. Biso tozoleka pe tozolobela yango mingi tembe ezobima. Mais nzambe asali yango pona kotalisa batu keno ye aza nzambe biso toza bato. Na Bible tokomona ke même prophète na nzambe Esaïe nzamba banda opese ba prophétie ya ba pays azo pese ba prophétie ya ba église azo pese ba prophétie ya bato ba individu. Mais lelo soki nzamba azo pese ba message pona bato o ba kel felo bato o ba osala mabe bato mingi bazo douter. Pourquoi bozo douter? Alors que nzambe nde alingi te bato bakende lifelo. Tant tozolo ba makambo yo ezate pona ko sepelisa bato ezate poto zangi eloko osala nde tolo ba makambo yo. Mais tolo ba makambo yo po ete oyo azama ele akima. Nzamba bina Bible sortez du milieu de mon peuple sortez. Donc tango ozali mwana nzambe soki ozana esika wana ozana ndeko no a prière na bisika ndengwana sala makasi te yaye abongwana. Parce que kalate Jésus-Christ azo ya kozonga. Kola sebisina ke faut bat se repentir. Tina nini okanga makaka na esika oya mabe. Bongo soki okufi. Okeli felete. Et soki kawana te zape na église musupe batu bazo tambola mabe. Mais nzamba azolo bakeno l'église wana batu faut se repentir. Mais on a le ya catholique wana to moni ba image wana lolenge ni ezali batu bazo ko adorer bikeko. Et puis bikeko wana ezali nini? Eza bikeko te, bikeko wana ezaka ba démons. Ce sont des démons. Et puis au comment ba démons bazana ma papu ezaka forme ba démons ndenge bazala ka ndenge tozo ba ngona ba vision kaka ndenge peza. Secret ni susu to bomba. Parce que ba biete ceux qui ozo bomba ko bomba eza mabe. Faut ko bimisa tous les secrets pour peuple nzambe babima na bisika wana ya mabe. Tant ozali nzambe na bike batu mingi batelemelaka. Ebele bacholaka même ba église réveil batu bacholaka. Bisika no sumabeza meto ebake mutu na mutu azana ndenge nzamba lobelaka ye. Mutu na mutu azana ndenge nzamba zolakisa ba makambo. Tant nzamba zolakisa batu mingi bamona biso ke non toloba kaka lokola ba perroquet toloba te eza nzambe nde azopesa biso mayele tokeba mutu na mutu asala makasi po akota na lola. Tina nini ozwa bozu ya mokili oyo ozwa biloko ya mokili oyo ebongo orate lola. Eza na tina te. Donc faut ko sala makasi okota na lola. Faut ko sala makasi ozwa bokonzi ya likolo.
Matthieu 6:33 à l'Obiango. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors c'est que bateau news bazo sala mabe faut ba bongwa. Même bazo soutenir bambongo, kotinda bambongo boy, ba dollar, ba million, ba nini. Eza pamba. Nzamba za kuna te botika ba sala perte. Nzamba be ezali ko sala perte. Donc ba news ba sala makambwana ba kozwa ba frappe ya Nzambe. Ba ko betama parce que bozo ke sunga Satan. Ezali esika ya diable. Mais tu as vu que le diable il est moko azo sunga batu na yepo na nini po batombo le misala wana alors que tous les secrets ici yebani nzamba panzi yango et puis nzamba ebisinga ke esuki ka wana te ngai nzambe nazo continuer ba frappe et ko kita si toi ta senga nzamba ko frapper Europe ba européen ba uzala frapper parce que en Europe batu mingi bazo kumisa nzambe te batu mingi ba vie bonga baza bien ba mono comme si nzamba za suna tina te batu ba osala ba aventure batu ba osala makambo ekumisa nzambe te yango wana keba yo mwana na nzambe tangu ozo epa nzambe esengeli oyeba ke nzambe azali biso batu pe toza to banga nzambe alexinga Europe bazo banga ete ba frappe kozala Afrique pe bazo banga nzambe te menakati Afrique nzamba be bana ne baze belé sitwa na Congo bana ne baza ebele onzamba yebi bao bazo kumisa ye baza ebele mais na Europe baza mingi te ala singa pe ba asiatique ebele pe bazala frapper ayebisa ke biloko mona net ba tsunami wana ba mai ebele be érosion ba makambo minene ezali déjà biloko bilembo oyo ngai na pesaki po batu bayeba ndebo mona ba tsunami wana eza ba frappe ya Nzambe eza ba punition ya ngai Nzambe po soki na lobi batu bayoka te nde na kitisaka pasi wana. Sodom na Gomor nani atumbaki yango? Eza Nzambe. Turu ya Noe nani atumbaki batu? Nzambe. Nani akitisaki mbula? Ezaki Nzambe. Pona kolobete Nzambe aza Nzambe. Nabike mikoleleki papa alobaki loko moko oyo papa aza siresian alobaki parole moko keno lifelo existaka te. Nzambe aza Nzamba bolingo. Dieu est bon. Donc akotinda bana na kati ya moto alifelo te po azaka Nzambe amao. Te même na mokili ya to mona ba prison. Ba prison ezali. Pourquoi ba tia ba prison? Ba tia prison pour na ko enseigner batu. Pour na ko éduquer batu. Parce que ce prison ezate mutu akosala ba aventure ndenge ya lingi. Ce prison ezate mutu akosala makambo nyonso ye akoki kolinga pe asali yango. Yango na moni ba tia prison na mokili yao. Prison alole ezande lifeli. Yango pe Nzambe asala na bato nyonso balingi yete. O bazoto sa ete. Là on a ba kilt musu basala ko ba kilt de requiem mutu akufi lokola ndeko na biso akufi to sambela pona ye ebembeza wana batu bazo sambela basambela pona ye po mutu wana azonga lisusu Nzamba asala grâce akende na lola balongole na lifelo akota na lola purgatoire existe kate. Bible le bin Hébreux chapitre 9 verset 27 babi après la mort vient le jugement. Si mayaliwa et sambiseli ya Nzambe ezali soki okoti deja na séjour de mort otozo benga na lingala lifelo ozali soute na temps ya okota na lola parce que kuna deja oza emprisonné na kati ya monde wana ya ténèbres na maboko ya Satan bademo baza kuna bazo torturer batu bademo bazo beta batu ndene banda umona batu mtu na ndenge na ye nde na talisa kinde komoko unga na mona ikuna abanda ko prier kaka na église wana catholique na mona epe na moto wana azolela comme les aki Omer wana azolela azoganga azosenga pardon Nzambe limbisanga ngape na moni azosenga pardon ki azonga me babisanga keno akoki kozonga te parce que aboyaki koyamba ngai amipesaki na idolâtrie abanda kofuka mela Marie abanda ko adorer biloko wana même biloko babenga ba monseigneur biloko wana existaka te mutu akoza na komba monseigneur te tozaka na seigneur moko Jésus Christ. Que tu n'appelleras personne sur la terre comme ton maître ou ton seigneur. Il n'y a qu'un seul maître, c'est Jésus-Christ. Okobenga mutu moko maître te, okobenga mutu moko seigneur te, seigneur na biso eza Jésus-Christ. C'est le tal na kati ya Matthieu 23 9 jusqu'à 10. Okomona yango. Mais okomona ke bandeko bayeli biso modèle moko ya kolakisike non ezali bonzambe. Mais Nzamba ibisina ke mwana nanga yo le kaka na pesa o musala wana ya koloba.
bayebi ke bato bamenasaka biso bamenase ezalaka me nzambe atikaka biso te tout le temps azokontinue kolobela biso. Jérémie azwa bamenase ebele na kati ya bible à cause ya vérité. Vérité nyonso ezalaka na pasi. Mokonzi na biso Yesu Masiya à cause ya vérité nde basala ye mabe. Yango lelo tokobomba te tozokontinue koenseigner bana na nzambe kotalisa bato vérité. Bible elobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Kola esinga ke lingomba wana basali mabe mingi. Mais mabe na bango ngai nzambe na obimisa yango na ko dévoiler yango. Parce que antichrist en réalité akobima na Vatican. Péché zekozala kuna na Italie nde esika antichrist akobima. Akozala juif. Pe lokola akozala juif akozala oyo akola sekeno ye penza za Yesu. Et puis akozana nguya, akozana mbongo, akozana ba possibilité, akokotsa kimia na mokili. Ekozala fausse paix. Bat bamona keno en tout cas siko to komi bien. Mokili ezaki na pasi, siko to komi bien. Ba président no sa mokili, ba kondima ye. Denza ba esenke, bat ba comprendre te. 666 bobanda koyoka ngona sango. Boyoka na sango 666. Mena misu na biso. Ale ini tozomona yango bazoti yango comme ba caché na kati ya banzoto abato mais bato ba comprendre te lelo via sodomi e komi na kati ya bana na nzambe mibali bazobala na bango na bango basi bazobala na bango na bango ba papa bazobala bana na bango tozomona bato bazosangana na banyama mutu akebala mbwana ye mutu akebala ntaba viwana debilo konzamba zo 5 ezo pese kanda kalate azo frapper lisusu. Abi avant l'enlèvement Salima ba frappe kozala makasi parce que na période tozali tozo passer na kati ya période ya petite tribulation moko amke mais tribulation otomona ekokoma makasi abi passe kozala mokili mobimba okoluko ke na Europe mais Europe kuna pe passer ça oluko ke na Amérique kuna pe makamabeza okoluko kota Afrique pe makamabeza nde a partir ya wana sikoyo pasi kokoma makasi nzambe bisinga ke pasi eko mata makasi na mokili soki ba pasi wana mati bato ba ko isute nde siko solution ekozwama kolo Yesu aye kozwa ndimi briskema nde yango alakisaki enlèvement ndenge esalimaki alakisi na kati ya révélation atasi enlèvement esalimi namoni bandimi ebele bakei namoni pe bamsusu pe batikali o batikala kinde bazaki ebele ayesinga bandimi o baza ba hypocrite bakotika oza mondimi okenda ke église mais ti lelo ko swana otika te otika oza mondimi ozokende église mais ti lelo ko yibo tika te otika okoza loza pasteur ti lelo bakisi otika te otika o sango otika bamazi wana te otika donc mutu nyonso baponi mutu te mutu nyonso donc mutu na mutu akozala na place na ye akotikala nde na temps wana bato ebele bakobeta mpenza bafo bandimi bafo pasteur bandimi ya mabe bakobetama na mokolo wana ekozala bazoyebisa yo obanda kokosaki oza mwana nzambe obanda kokosa oza mondimi mais otikali tomoni ke bandimi ya solo basalini bakei mais yo otikali lokola otikali boye seke yo pe ozaki mutu na biso obanda kobanga nzambe te pourquoi yo obanda kokosa biso nde na temps wana komona babandi kobeta nzambe alakisinga enlèvement esalemi bato penza bazolela bao batikali bazolela makasi mais esalemaki na minute moko ya mike na chers moko makambo nyonso ekatani mpo soki totie leloko wana na minute oyo obandi kotala ndenge oza mondimi obandi kokalkule soki Yesu ayaka lobi olingi osuka wapi na vie ozalaka na yango soki exemple ekolo Yesu ayaki na tongo alelo kanisa bisika yo kendaki elingi osukela ndenge nini yango wana bozongi na kolo Yesu Masiya mingi baoloba keno tooloba kaka tooloba azozonga te mais azolinga bato ebele babongola mitema eza na ndambo ya bato mosuna na babongwani te baincrédile bazali baincrédile wana bolokolo bazali kolo Yesu aza na posa baya na nzela na ye babiso lokola tozali babeti ngonga tokotika te tozo continuer kobeta ngonga. Bible le bete errer les peuples qui écoutent les sons de la trompette. Babi mon peuple écoute ma voix. Peuple nangai bakoyoka nga. Ce que ça peuple en Zambie tant on peut ce message. Okotala par rapport à la Bible.
Ce que je vais te montrer est déjà écrit dans la Bible. Mais je te le montre expressement afin que tu en parles au monde avec insistance. Donc, ma kamna lo bawa, eza na kati ya Bible. Mais ce nga nazo pesa ngwe, ezali pona ko sauver ba vie ya bato. Toyeba esika nini yoko kende, esika nini pe yoko kende. Babani ko lakisanga makambo ebele. Kolo yaki ko lakisanga pasteur mobona limité. Azaki musala nzambe, awasala la nzambe me atika ki makamba bete. Azaki na flair moko boye. Siko flair wana kolo yaki ko lakisanga kati ya emoni seliwana alakisinga azotambula akoti na ndako ya mdimi. Tango akoti na ndako ya mdimi wana flair wana elongwe na poche. Ekwei tango ekwei ebando tambula eketi na chambre. Wana nzamba meminga azola kisanga ekoti ti na chambre ya mdimi. Tango ekoti mbala moko abandi kozwa ba information azongi place azalaki flair ezongi place ezalaki epesi pasteur wana rapport azaki pe prophète epesi rapport ke naza boye omoni kuna eza boye bazana boye mona tango ekozongale ya bandi kopesa bisakoni oza na autant pesa d'ailleurs eza na saki ya boye pesa eza place tel pesa tant mutu azokende pe amoni keno eza kaka esika wana eza solo mutu pe asali abimisi pe apesi. C'est pour cela que bato ebele sata kangi bango na kati ya minyololo bisika ya bien bato balingi angote esika bato bazote ya repentance bato balingi angote mais bato balingi ba aventure. Bible lobi ke na mikolo ya suka bato bakosepela mingi na ba théâtre bakosepela mingi na makambo ezosepelisa matoi na bango mais soki otei bango vérité yo okokoma monguna na bango yo bakobandi ko critiquer yo bakosala mabe tokeba bien aimé tokomi na mikolo ya suka bongola motema kosangisa kondima na yo na mutu musute tango zoka ba message yo kango pona yo sauver vie na yo. Bible le bien te sauve toi, sauve ta vie, bikisa bomona yo tango mutu bakundaka ye ata azaki na ba avion etikalaka ba mapangu lelo bato bazowelela ba parcelle bato bayokana te papa kolutu bazoyokana te na mama kolutu mama leki bazoyokana te na noko nyonso na pona parcelle mais soki bakufi soki moko na bango akufi côté azokenda koyeba lisuteke atika ki parcelle abosani mais côté azokenda lieu de tourment dena l'accès que tant mutozo kufa ba demo bazoya kozwa yo et soki baye kozwa yo obana ko kansekeno okota lola nzoka ozokende sika pasi okotelengana nasi na lobi ba sala ya nzambo na monaki na lifelo na lobi ba ope na monaki na paradis mutu na mutu azokende par rapport ya misala na oya salaki tant nzamba azopesa biso ba message ezali pona ko sunga bato kozongisa bato na nzela ke biso bato tikali to continuer na obanga nzambe to landa bato te landa nzambe koyoka mutu te yoka mutu kozala fana ya mutu te ezala fana ya Yesu Masia kozala fana ya église te ezala fana ya Yesu Masia nde kobika nde ozomona makambo wana nzambe ayebisaka ke na kati Europe bana na ye baza mingi te parce que Satan penza à côté à chaise bateau bakoma na vie moko ba msuba mona ndenge baza bien baza na posa nzambe te mais nzambe bien apocalypse était répands-toi sinon je viendrai devant toi comme un voleur tu ne sauras pas à quelle heure que je reviendrai okoye battre l'heure ni nakoya bongo le moté mozomona ki oza riche alors que oza pauvre ozomona ki oza bien mais soki okufi oza mutu ya pasi nzambe asunga bino nzambe asalisa moko na moko par rapport à makamdeng toloba ete vie ya sodomi ekomi yesu kalate azoya kozonga to sala makasi to bongo le mitema pasi ekomi mokili mobimba souffrance ekomi partout lelo oyo ekomi mutu poza la bien faut akota na baloge mobo mutu poza la bien faut akota na ba maison mobo mais kolo ayeko ebisanke no kende ko yesa batete vie ya mokili okoko comparer on a lola te tanga azome mangana lola laksinga lola ezana décoration moko akitoko makasi bandako batonga na étage ozomona bandako mususu eza meme ozomona 1 km ya hauteur batia ba diamant ba or ezongenga pe bandako alola ezalaka transparent tambo ozotambola batambola na sete ozotambola na espace pe ozomona pe gloire moko ya makasi mais nzambe tango atindaki ba ange bebisanga ke non faut yebisa bato babongo le mitema bayeba ke non mutu na misala malamu azosala ezozela ye misala malamu ezozela ye yangwana bana na nzambe to sala makasi to mipesa liboso ya nzambe to sa nzambe po ete nzambe abikisa biso po ete nzambe asunga biso ezali esengo mingi ndenge tozoyoka maloba ya bolo po tokomi na temps ya suka
lokola tokomi na temps suka mutu na mutu alengela bomona yo soki okufi mutu akotola ozala te balakisa ngai même bato basala ba divorce yo oza mwana nzambe osala ba divorce bato divorce na lolo kuna place eza te bato bazana basi misato basi mibale na lolo kuna place eza te ozwa libala ya bato okokota te donc nyonso mutu azosala donc punition nango ezali koya tokeba bien aimé nzambe asunga moko na moko po to comprendre ayebisika ke mokili ekomi na suka pasi ekoti lelo bato ebele balingi liso nzambe te bato ebele bazokota na bamaison omona moto asambelaka atiki kosambela lokola moninga mpe abongi nga mpe fo nabonga lokola oyo akomi boye fo mpe nakoma bongo te yo talela nzambe ta na yo ezali alakisinga lifelo ntango moto akufi azokende kuna bademo bazotourmente bazobeta yo okobanda kolela omona mpe bademo bazoseka yo kuna bademo basekaka kaka bato bazoseka bato boyokaki mateya me boboyaki na bino kobongwana bateyaki bino me boboyaki kobongwana awa na mokili ozomona keno nyonso eza kaka bien me ntango okufa ntango moto azokata motema alakisangi etape wana nde omona oza nzoto etikali molimo ebimi ntango ame na yo ebimi nde ozomona sikoyo bademo wana baye kozwa yo na ntango wana okomi koluka meme bapaster baya koteya yo na ntango wana okomi koluka baevangeliste ngai naomona ata paster moko te ata ganer moko te ata intercesseur moko te vraiment akosunga nga nde nzambe aye kolakisaki omoni na ntango wana omona lisusu paster te intercesseur te mutu moko te donc ekokoma na ntango moko pa okati libela makambo nyonso filme ya vi na yo ebimi ndenge banda omela masanga ndenge banda okota babara ndenge banda kozala na vie escroquerie kozwa mibali ya bato kozwa basi ya bato koyiba biloko ya bato koescroquer nyonso wana ebimi ozala deva bademo bazoyebiseke yo makambo osalaki ezalaki ya nzambe te makambo na yo eza ya biso okodeklare me bayebisoki eza sans effet kuna ata otangi kombo ya yesu keno awa bosunga nga moto akosunga aza te na séjour de mort kuna yesu aza te kuna eza bademo nde bazotourmente bato tosala keba mutu na mutu achange lolenge na ye tobika bikamwa ya nzambe soki tozotambola na crainte ya nzambe yango wana bien aimé tokontinue na koluka nzambe na kati ya bapriere na banza numero na ngai ezali plus 243 89 98 063 23 na bandeli plus 243 89 98 063 23 donc soki oluki biso okozwa biso parce que ministère na biso ezali na triangle ya campus na avenue mission française numéro 8 donc kuna mission eza wana tozosala mosala bien aimé soki olingi soutenir biso parce que tozotonga église soki osepeli kosunga mosala ya nzambe sunga biso nzambe akotika yo te nzambe wana akopambola yo mpe akomona yo napesi mpe bandeko ya groupe Isaac Maele Mbote kolo apambola bino shalom merci.